Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonets. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, ba Sainte Thérèse na ba Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi azwaki décision moko ya kitoko. Décision azwi na direct na ye ya kosilana, ya kokabwana na ba oya ye misusu. Ezali décision ya kitoko pe ya mawa. Ezali pe kitoko ndenge ba chinois ba vote Papa Matondo atikala. Ezali kitoko pe elengi. Bon, bandeko na kanisa biso nyonso tolandaki direct oyo Karine Mokonzi la baronne asalaki mikolo eleki. Batu oyo bazali ya ye bakotisi mbilinga to mbilinga elandi bango na ndenge moko sanke bayeba. Bon, lokola nga nazalaka kuna te, lokola na yebi makambo elekaka kuna te, na talaka kaka oyo bino botalaka, na yokaka oyo bino boyokaka. Yango wana Karine Mokonzi décision oyo azwi ezali décision ya malamu pe ya mawa na ndenge bakabwani. Po bokabwani nyonso ezalaka toujours na mawa. Mama 5e vitesse lelo yo aponi côté ya Papa Roger. Papa Roger aponi Mama vitesse, Mama 5e vitesse. Papa Matondo ye vraiment biloko asalaka ezali asalaka yango pon amour ya Karine Mokonzi na amour ya Feregola. Mais Papa Matondo idée ya mabe na ntuka na ndimite aza na idée ya mabe to azali na plan ya mabe contre Karine Mokonzi. Loba mokolo Karine Mokonzi akobebana na fere to akozala na likambo na fere gola wana nde akoyeba makambo oyoyo Papa Matondo akobongisela ye. Po Papa Matondo asalaka plan moko ya mabete contre Karine Mokonzi, mais Papa Matondo azali kaka lolenge bomonaka azali. Toyebike soki eloko nine tindaka zala bongo, mais lokola azamuto arando, en tout cas pananga na sepelaka ndenga zana sima ya Karine Mokonzi comme rando. Mais soki apupoli atake bato ya groupe na bango moko, en tout cas et salaka ngai moi mawa. Bien sûr na sepelaka nango kaka ponga na lingaka barando nyonso, mais et salaka nga mawa entre bango na bango bazali sima ya Karine Mokonzi babebanaka. En tout cas wana ezali komi pesa binemi banguna na bango esengo. Po muto yo alingaka Karine Mokonzi te, alingaka pe bato wana te bazalaka sima ya Karine Mokonzi. Elinkoloba mer 5e vitesse ndenge akabwani ndenge alongwe na sima ya koloba kombo ya Karine Mokonzi na sima ya Karine Mokonzi koloba kutu kombo ya Karine Mokonzi akoki koloba me alongwe na sima ya Karine Mokonzi soki penza ezabongo soki kokende bongo wana elakisike binemi ya Karine Mokonzi bakozala kaka binemi ya mer 5e vitesse bakozala binemi ya Papa Roger. Lokola pe basengaki bolimbisi na yebite soka kozala ndenge nini. Mais na bolimbisi mosusu par exemple ndenge na yokike basenga bolimbisi na Miriam Mokonzi. Alors kosenga bolimbisi na Miriam Mokonzi elinkoloba alimbisi bino stratégiquement parce que Miriam planaye ezali ko détruire Karine Mokonzi. Soki Karine Mokonzi azongi epana ete, soki yena Karine Mokonzi bazongi nengi bazalaki te, soki ye akomi grande sœur valorisé te, nenge Karine Mokonzi azaku valoriser ye yeba akozala ennemi pona ko détruire. Alors soki oyo ofinga ye oyena simana ye yeba eza stratégique.
yango wana c'est possible akoki kozala déjà na relation ya kitoko na ba papa Roger na mama 5e vitesse to na moto moko kati na bango, voire même ekokozala si bakutana to basololaka 3 fois par semaine ou bien 1 fois par jour. Alors wana nyonso ezali risque pona Karine Mokonzi te, kasi ezali risque pona bino moko oyo bozala sima ya Karine Mokonzi, bondimi bo changer nzela soki penza bo changer. Yango wana ezali idée ya malamu Karine Mokonzi la baronne ndenge andimi kozwa décision ya makasi boye pe ya mawa wana ezali mesure ya sécurité pour likambo nyonso esengaka ezala na ordre pe na sécurité nango, makambo ezangaka te me babongisaka yango. Karine Mokonzi la baronne alobi abongisa mbalebele na mama 5e vitesse, abongisa mbalebele na papa Matondo, yango wana apesaki mibeko. Mais ba chinois lokola ba yebike na Chine baza na besoin ya bato mususu, baza na besoin ya moto lokola papa Matondo oyo azali lokola liboma ya Karine Mokonzi oya mwasi, me ye azali liboma ya mobali, ye vraiment apupulaka atala te abakisaka oyo esengeli abakisama, abambaka oyo esengeli abamba. Yango wana ba chinois balobi biso ba chinois tozalaka na posa bandeko na biso, parce que même tokei na Congo ba misusu ba bengisi bango na gouvernement, misusu tokotika baya même soki bakotumba bikedi to bakoteka mikate bateka kaka, mais azali chinois. Yango wana basali na tondolo bon bolimbisanga, yango wana basali na papa Matondo nga vraiment na sepeli ndenge papa Matondo astikali ndenge azali na zape na mawa ndenge mama 5e vitesse na papa Roger bakei, mais sécurité ya Karine Mokonzi, sécurité ya groupe wana ya ba chinois ya bana membre ezo dépendre toujours na Karine Mokonzi ye moko leader na bango. Po soko lobi oza na sima ya mutu, en tout cas elingi koloba ozali fotosa makambo oya lobi folandaka vision na ye po salaka makambo oyo ye akosepela nango, po batu nyonso oyo bayaka na sima ya Karine Mokonzi la baronne na yokaka balobaka jamais na ye liboso ya Karine Mokonzi, bango nyonso balobaka na ye sima ya Karine Mokonzi. Même papa Roger soki akoma yakuza na yebite soka zalaka vraiment yakuza bandakala, mais ngai soko tuninga papa Roger aza yakuza na koloba oui bakoloba oyebelie wapi na koloba zali yakuza ya Karine Mokonzi pona mona papa Roger ndenge a defenda ndenge asala pona Karine Mokonzi fozala kaka yakuza na mona papa Matondo chilelo na monaka ndenge asalaka pona Karine Mokonzi fozala kaka liboma ya Karine Mokonzi ya mobali. Bien sûr liboma ya Karine Mokonzi azali ya mwasi incomparable na Rose Bombo, bombo ya somo ata bomoni te boyebake aza penza bombo pe aza Rose. Yango wana batu oyo bazaka na sema ya Karine Mokonzi ndenge zali wana fo boyebaka elobi Karine Mokonzi ye moko akoki kotinda bino te bosala boye to bosala boye. Mais non, Karine Mokonzi pana nga na yebike lokola bozaka na sima na ye soki likambo amoni yango clarité akoki kotinda bino eloko nde akoki kosala te ko oblige bino. Oblige ezali obligatoire, mais kotinda eza devoir. Alors lokola boza na sima ya Karine Mokonzi, boza liboso ya Karine Mokonzi te, fo bozwa devoir. Na kanisa même na kelasi soki ba pesi devoir okene sala ngo na classe na ndako, même ba po yango bako kontete, même bako kontete na kanisa okosala yango. Soki pe osala yango te bako boma yo te, bako ko peso punition o memaki kombo to soki ndenge nini ou bien ba tiki yo. Yango wana Karine Mokonzi akoki koloba na bino eloko boko sala
soki alingi ezate ki akoki koloba na bino te mais nde ko oblige bino nde akoki te mais bokabwani oyo en tout cas epesinga mawa epesinga souci en tout cas na regretter mais rando eza eloko nga nalingaka yango rando ekozala mutrando ekosila te même Karine Mokonzi aza icône même aza soki nani rando ekozala kaka soki ya kosala rando te bato na ye bazali oyo bakopopola kitoko mpe nga na kobina nakosepela o rando ezwama bapamboli mama 5e vitesse côté kei courage soki mpa kozala kaka courage soki okolobela Karine Mokonzi na ndenge no courage soki mpo kei côté Myriam Mokonzi en tout cas problème eza te pananga ezakaka guya rando nde ezako matanga en grenadine ezako matanga na yoka ba sentiment ya rando ponga vraiment rando na lela yango na ndenge ya kosakana te rando na yebike ekosila te ti mokolo kolo akoya na sukisi awa botika la malamu ciao.